Mbote na bana nyonso ya tokomi wapi. Eza o abino epenge Fofana. Bamzusu bazotuna Adidas et Osani na plateau. Ah ouais, Adidas c'est parce que le soutien fait rigole. Fait un musicien o aloba bandaka la nazagu tout monde muke aloba kaza patrimoine. C'est-à-dire là au azalen de la musique. Ndenge moko na biso be penge Fofana. Na loba bino boy, bon mesana mona mboka Eliezer Tambwe. Mais ngai tangu na ye porte-parole Eliezer Tambwe journaliste, mais ngai na zwa risque wana. Na ebisa bato keno Eliezer o lobby. Tokolobela ye Eliezer o lobby bakolanda ye là avant que toi ça la plateau il y a 7. 7 tu veux dire quoi? Émission soutien à Etienne Tshisekedi. C'est là où Ezaki ba tous les plateformes ba parti nyonso ya mike o Ezaki proche Etienne Tshisekedi. Mais motazo te ambabango c'est qui? C'est Eliezer Tambwe. C'est là où Lisanga Bonganga azaki papa ya bato presque. Soki na kosi Lisanga aza vivant. Lelo ndeko Eliezer mwana kolo lopango yango na lobaka na batu ava otonga ndaku ava olala na château nao na immeuble nao esengeli ko remercier aussi Eliezer Tambwe parce que parmi ba politiciens oh lelo bazo faire la fierté ya baza ba ministre baza ba excellence Eliezer a contribué beaucoup na mona tango INC mona mboka Vital Kamerhe honorable tango azotonga INC tango azu génération a quitté PPRD a longwe na parlement azu génération a sika badowa neti kulutu sele ba secrétaire général mona mboka Bili ba yebi à l'époque là tango de koleza do tchango ba micro soki na kena UDPS Nathalie ba Fabrice ba Jekobeya ba Pindi des places là ça différent na bino hein. Est-ce que na kosi place là ça différent na bino pour nous ça no petio mono aolo banini mais ça na betika masolo ya 2011 yo zalaka yo eka en 2018 oh comme politicien mais to beta masolo ya Etienne Tshisekedi Afrique du Sud a komi na Lubumbashi Moïse Katumbi a longwe Lubumbashi atikeli Etienne Tshisekedi Lubumbashi balushwa bandi ko Congolais Tshisekedi mbongo pona candidature na babilo ko la Kabila tie monter à 100 000 biso moto zo Congolais 100 000 toke na stade Tshisekedi a uti Lubumbashi aéroport Anjili na stade à l'époque pengé fana a $20 là $5 2500 mais ngai na tche $20 wona yo zalaka te mais oza mutumo olingi moyibi olingi kanyaka oza lokoso lokolo otongi bandako otondisi ba parking mais soki tote na plateau de bateke oza na bilanga te oza na eloko te mais mbongo nyonso ozwi fleuve yango bateau de pêche eza te mais na baposte nyonso yo ifozwa soni c'est-à-dire présence na na plateau oyo na kolobela Kiko Sen élection à ba gouverneur na kolobela tourner to présence ya mwana mboka Eliezer pelelo PPRD ebimi na kuzu PPRD ebimi live babimi pourquoi ndema moto ko so aleloti c'est-à-dire élection à ba gouverneur ba candidat gouverneur présence ya Eliezer Tambwe na poto PPRD bato ba dirigeant mboko 18 ans na bane bazo ya bonus lelo babimi mais nani afongoli liziba o bakomi kokanga mbisi Eliezer Tambwe lobita wa lobi mamba Sheribe Okende attaque Fofana epenge notable à Sankuru na sali appel na anamongo nyoso to retenir
ke Cheribe okende ka munduki oyo ebanda ko sécuriser nde ami bomaki nango eza ngai te ndenge toyoki nana yeba ki tokoyeba vérité pona liwa ya Boteti tokoyeba vérité pona liwa ya Matungulu tokoyeba vérité pona liwa ya Chebeya tokoyeba vérité pona liwa ya Musée. Merci. Dans le Bible, ils ont deux partis politiques. Ou ils ont des députés provinciaux et belé. Ils ont UDPS, na ACP, il y a gouverneur sortant Jantiningo Bilambak. Touti kole qui sa 5 ans ya Tchanana. Magambo Malongate, na Kishasa. Assemblée provinciale, Tokei Kuna, Boyoki Keno, Basali Assemblée Goutou, Bazo Futamate. Président Godin Poy, félicitations à Tongi Ndako, ya Moussala. Mais Bakiti, Zate, Baba, Zate, mais bâtiment est élémi quand même. Parce que tali qualité à bâtiment, oui. Na ba porte, et balanité. Mais félicitations parce que atiki quand même un bâtiment. Mais il y a moi aussi, bâtiment, moi, il y a pesate. Pour ça, vous allez bosser à l'Assemblée, vous croyez qu'il y a un bâtiment à 2 niveaux. N'arrêt de chaussées. Mais ceux qui m'ont demandé à Tongi et Sikaou, à Gotonga, Ndako Moko, à Tiki Espace Nassima, à Tiki Espace Liboso. Assemblée provinciale d'abord, parking, ils attendent. Est-ce que Kishasa, ils ont mérité une assemblée à Bouy? Et le lot, Motoalina comme un gouverneur à Kishasa. Et là, qu'on y a Sala. Son taille na Kishasa, entreprise mon côté, au monique 300 véhicules et télémis à travailleurs. Entreprise mon côté, comme on dit que 400 travailleurs, bafutamaka, bazan hôpital bazwa kaswe, bota lo lenge Kishasa ezana nusima. So otali commune à Kishasa, commune à Barumbu, commune à Lingola, commune à Gitambo, 4 communes oyo ba commune proche na ville to bengi Gombe. Mais anyanya. Mais donc Musangai, muto aza coopéra. Muto aza mwana musala ba chinois, ya ba libanais, ya bendo pakistano, alinga comme gouverneur. Vous avez un degré. C'est là où nous avons interpellé ba député nazo tali sabango. Bota Kishasa de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Kishasa est la beauté nini. So otali Gombe. Gombe za ba libanais. Bandako ba congolais et comme ya ba libanais. So otali Gombe. Ba forage na ba forage parce que même benyo c'est un forage. So au régime des eaux. Tokola la tolamu ki Gombe dindi. Mais gouverner ça ko prévoir. Yo za coopérer à ba libanais. Oza mwana musala ya ba libanais. Libanais fongoli magasin bazui kombo na o congolais ba mamiki. Biso te défendre cimetière ya Kasavubu. Elongo na Cheribe okende senga oyo lelo balobi munduki oyo bandako sécuriser nde bomiye. Cheribe se kwa lelo azonga kuna na terrain. Na cimetière ya Kasavubu. Namoni ba supermarché kuna. Namoni ba hôpital kuna. Namoni ba ndako ba politicien kuna. Mais ba kosa biso kana ko clôturer ba tol. Ko gouverner ça ko prévoir hein. Soki boko sala erreur ya ko zo coopéra. Ko tia à la tête ya Kishasa. Même maman e moye ko tekam. Po moment ba zo teka Kishasa. So ok na ponga bi côté à PCR. To défenda esika depuis to zara na Itaga. Na Fagophonie balongoli batol. Ah batol ezongi. So otali ponga bi côté ba bongsaka ba moto côté ba yekolaka ba mituka. Okuta bazotonga fondation déjà. Est-ce que place wana ba ko tonga ndako? Ça dit Belge aza zoba.
O atika ba espace vide wana. Oye côté école Savigno comme on a siège à Martin Fayoulou. Bazo clôturer place wana. Bozo mona ngoti. Silence radio. Et si quand Etienne Tshisekedi, papa est président en place, à sala meeting à Souka. Depuis ma clôture 5 ans à Rokoka, na 4 loko ezate. Na moi l'olenge ba Emilia député provincial Malgoire Kabemba, na Didier Kikou, place wana. Mais ba tongi et l'autre côté. Ba lingi ka ba tol. Tokendaka même ba Dubaï, to monaka. Ba espace vide, des places de ba kokanga ba photo, ba place touristique, au tikinda ko ba place anengo. Mais na Kinshasa, ba espace tout bel jatika, des espace comme ya ba bougumestre. Espace comme ya ba nan, ya ba député. Espace comme ya ba nan, ya ba gouverneur, ba vice-gouverneur. Merci Gérard Jekokomoulou, vice-gouverneur. Ou abongisi go po Willeri. Abongisi go po Gambela. O sali de 50 des années. Omoni tango botala ka savubuti. Musée. Et le belarabi de l'autre. So le kina hôtel de ville là on a ba bureau oyo André Kimbuta atongaka. Photo kutu ya musée Nzuluka. Ba place à Kangote. Pour ceux qui bazongi si photo wana, ezo réception qui no président oyo ba bomaka. Président congolais o ayaka na changement. Mais so otali à travers l'intervention nanga, nde ba tie ba couleur place wana. Tant on a le place wana na raison ba moko honorable Mike Mukebai, député provincial o a lobela Kinshasa pendant des années, o a se retrouvé na prison. Mais ceux qui ont abîmé les lots, qui chassent à Nyanya, ou à Nyanya. Merci, Nabana Lukunga. Pourquoi la presse Bino merci? Bino Batobopona Eliezer Tamboué, comme député national, comme député provincial. Botala Eliezer Tamboué, séjour na niveau ya Europe. À que 2 fois, Nicoloni Balé. L'Assemblée, il y a Union européenne. À lobby, peut faire quoi expliquer bino. Makambo Oyo à quelques salles. Oui, bonjour, bonsoir à moi, Kolo Lopango, pour la Bakoussou, et président Eliezer, pour la capable Nyonso. Na Pechombo Temini, moi, Kolo Lopango. Oui, bonjour. Tout le monde beaucoup minabino à Bruxelles, ça va faire maintenant déjà aux Ezali, ceux qui n'ont pas sanité des jours. Voilà qui pour la Tinani, ni Bakongoman, Bana Posa Baeba. En fait, tout le qui dans le cadre de la diplomatie parlementaire, Nengo Yebi, Mogana Bishwesa est agressé. Motuna Motoa Kosala, ou la Moni Malam Kosa. Bisson en tant que député, tout le qui awa, pour Naba parlementaire belge, et Naba Konzimusus. Biso mission na biso ezo compléter mission ya chef de l'État oya ko sala le lobby to kinda yeto kutanaki na ministre d'État André Frao na ba député mibali na suka ba invité biso to kende participer na plénière na bango parce que la question de la RDC après change na biso ba lever option ya koto na ngo premier ministre comme c'était prévu le jeudi premier ministre aya ndé ba to kenda kuna batumie. Et au moins 4 députés sont allés poser la question sur la situation du Congo. Nous, surtout à Neza, les lobbies que nous avons eu à faire, n'a c'est la gravité de la situation. Totalicité, les M23 n'existent pas. C'est le Rwanda qui nous agresse. Ceux qui M23, ils allaient coexister. Ils se sont revendiqués. Ils ont maltraité tout le Sénat. Et Bino Belge, vous avez colonisé le Congo. Vous connaissez le nombre de tribus qui existent au Congo. Et ceux qui ont une logique, admettons qui est à Tutsi. Des opérations Sandini na Kagame à côté de la Mabele na biso. Donc un jour Babemba ya Zambie bakoya kulukapi Babemba ya Congo. Un jour Bane Congo ya Angola bakoya kuluka Bane Congo. Donc vous voyez que ce n'est pas ça. Donc tu as qui n'est pas plaider, mais Dieu merci.
Ndeko Eliezer, nazo mona lokola que ça va faire ceux qui n'ont remarqué bien 2 fois déjà commission où ils avaient presque dernièrement ils avaient qui sans compter le ministre biocarbure Didier Bidimbu, sans compter la moitié député dans 4 ils avaient professeur Mbata, honorable Jean-Marie Lukulasi, Nayope, on a senti vraiment que non, ils ont été présents à la République européenne sur confiance par rapport à la situation des alliés dans l'Est ou bien dans le Mboka pour la lobbying étrangère. Non, ndenge toyebo toye toza kutu na mbongo te ya que bapesa bato bakendaka ba ordre ba mission bapesaka bango mbongo. C'est un engagement juste la détermination ya ba patriotes que nous sommes. Nde toye awa ndenge toyebo billet na biso ils en a fait na biso moko et c'est jour la même chose ainsi de suite. Donc c'est juste un sacrifice tolobi mboka na biso niveau tokomi il faut moto na moto akota nzela na ye oya moni malamu pona koza solution. Président Eliezer, ceux qui pour le ba Congolais ba ko la confiance vraiment impression na yo personnellement na oyo lobam na kata parlement parce que nga mo pena qui présent là est-ce que vous a convaincu na oyo ba parlement belge et lobby par rapport à la question oyo bino ba ko poser ba à question ya situation est. Nous a convaincus, mais il y a beaucoup de choses par la suite. Nous avons posé que tous les bondissatés, tous les débats de l'action. Les Polonais ont disposition, position pour nous soutenir le Rwanda. Mais Bisso, je leur ai dit que vous risquerez de perdre la mainmise sur la RDC. Deux fois, les gens n'ont pas compris. Tous un cadre de partenariat. Partenariat, voilà ceux qui vous avez un partenaire et que vous ne nous soutenez pas. C'est compliqué. Alors, Total ici, Bango, parce que Tobimi, c'est d'abord n'a pas à l'occulter à Rwanda. Total ici, Bango, parce que les lots, depuis ton. Nazo Samana, alors que que ce que j'ai dit là est vrai. Heureusement, ils ont été confondus à collègue Nanga Samia Bango. Bref, tous alliés, tu quoi porter lumière et à côté de Sabato que na génocide des Rwandais au bateau bateka comme colonie biso ba Congolais tous alliés quitter. Et de deux, je ne sais pas comment Bino beaucoup ni make muyibi azoteka minéraux bino sur et vous reconnaissez ça. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à intimider la communauté internationale, mais j'ai aimé quand même l'évolution et la situation à la Belgique. Président Eliezer, concernant juste la situation politique actuelle au ESO se passé dans Mboka na biso, présence vous pensez vraiment que tous les occidentaux ba organiser dialogue entre Rwanda na biso RDC? Est-ce que tant que parlementaire, vous pensez que s'il fallait qu'on dima ou bien qu'on soit décision, quelle sera vraiment décision à par rapport à cette situation, à cette question? Donc dialoguer na Kagame parce que tu biso na côté panaïté na to kende panaïté to dialoguer sur base de quoi tango na tona ki mindela na toni babel na dialogue wana bato bazo senga to dialoguer nini M23 ce qui bazali ko exister pourquoi ebisa biso bazo revendiquer nini concrètement il y a pas de revendication il n'y a rien c'est vide donc moi je pense que Kagame akosuka kana yemo kona bokalo bakwana tu vas te comporter comme Hitler ou comme Hitler. Ndeko Eliezer, moi, la Lopango, président Eliezer, ba Congomani balingi o mingi. Namoni vraiment à la diaspora, ba Congolais balingi o mingi. Et namoni pe moi approche mingi ba parlementaire ou bien premier ministre. Namoni ba André Fleury nyonso bazo ka vraiment très attentif na mituno tout là ki bango. Alors, vous pensez que toi anticiper le gouvernement Oyozo Bimasiko Rosala faire partir Nakatia décideur? Non, le gouvernement était là Batumi Baleti. Le gouvernement était là Batumi Baleti. Nzambe n'a chef de l'État un peu le Makambouana Kowe, d'abord nous prenons le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Je suis député aujourd'hui, je suis venu plaider la cause de mon pays, Nazélite, avec les moyens de bord. C'est la même chose. Il faut Nazala, il faut Eliezer, il faut Bunda. Non, il y a deux personnes qui décident. Nzambe Mbali Bosso,
ba député wana Union européenne ba walo oyo balobelaka RDC Eliezer aza président de délégation te mais Eliezer abimi likolo parce que maloba na ye lolenga alobaka na assemblée nationale na pêchoir lolenge pe ake kolobela bango pona Kagame comment beaucoup négocier na pays oyo eza na richesse te au lieu bon négocier na pays direct RDC oyo kutu bino bato ba coloniser yango vérité za tetu hein na ndima ke ba belge ba kopesa ligne ya Lumumba on est sûr non botia bal na se soko lingo ka ngambisi na liziba fongola ka liziba maye koleka un moment donné on va mbise bandi ko tambola po ba satire ke maye kiti déjà c'est mon amour qui Eliezer asali lelo Eliezer je n'avais pas sata ba parti na ye félicitations ba courage belé pe ko féliciter à sœur Belgique maman Marie-Jeanne ndona omoto kilona te namona mwasi azamwana po makambozo sala na Belgique même honorable professeur Mbata honorable Jean-Marie Lukulaz ba féliciter bino comment na lolenge bazo organisé ce qui même ata ba yebi ke rendez-vous eza tel na ambassade tel mutuka ya asere wana mutuka maman Marie-Jeanne pe eza wana ils ont accompagné bango partout. Je pense que peut-être le bakoyamba mon mboka Eliezer na député national ya Union européenne oyo azam Sankourwa papa na aza Kasaye ça dit congolais mais tribu à maman na aza Sankourwa papa na Kasaye mais a se retrouver député national na Belgique azo représenter l'Union européenne. Ça dit bako sona mon mboka Eliezer. Parce que député à boye. Amos Lubaki. Oroche nga place bo solo na politique. Alobaka makambo lokolanga ni alobaka na 2011. Laissez Eliezer Moussala député de Yangwal. Bravo mon frère Eliezer Ntambwe. Moi la kolo lupango. Défendre le pango atatana yo. Défendre le pango. Bobeta ministre Bambodi, Abu Porta, Bobete Bambodi, Abu Porta. Ezaki mbongo no utaki nango na ndako teza mbongo ya leta, fo balandela yo député landelo komi ko basiko o diaboliser député. Ministre économie a uti wapi. Okobetela nga lisolo ministre économie a uti wapi. Lisolo Eliezer na mboko bato ebi yango Eliezer place a uti na mosalo asali. Les risques que le garçon a pris pour devenir député là où il est, Eliezer a un parcours à défendre. Okobisanga ministre économie a uti wapi. Azaka wapi auti wapi parcours politique na ye est-ce que toko yebango to tient Eliezer de tout ce qu'il a fait même s'il n'a jamais été politicien mais le risque qu'il a pris pour ce pays to tient ministre économie to tale ngo pendenge moko je ne sais pas bino vous en la réponse je ne sais pas si je me trompe je ne sais pas na yebi ke musala ondenge na lobby boyo siko ba communicateur ba dialéliste bato baza la résidence surveillée na mutu ba coopérant. Et vous pouvez savoir moi chop chop, allez passer à la télé, commencez à répondre. Bonsoir le barak, ba député le col Eliezer Tambwe. Na sengile soutien deuxième mandat. Le lenge baba Kungu, alobaka que non Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 2 mandats. Lelo baba azali, mais maloba lobaki ekoki sami. Lelo bo solo na politique. Félicitations Kulutu. Le lengo tangi na kimukolo. Ba témoin ba moni. Pe soni na bato ba finga yo na Eliezer ke botangate. Botangi na miso bato. Pe botangi na mbongo ba parate, botangi na mbongo ba mamate. Sko bango batanga na mbongo ba para. Yo sko mitangi si yo moko esengo wapi. Pe azo dédié émission oyo. Na professeur Kassese, professeur na IPEN, professeur na pays Afrique et à l'université. Oh, tango tangi Simon na mboka Eliezer azuye pe adopté les loso qui ndeko Eliezer aza assistant parce que professeur Kassese oh a uti kutu ko fêter ba anniversaire na
amonaka aza aigle Eliezer bomoni ye ndenge aye ndenge azopusana ndenge azopusana alobi mwana kolo lopango boyambi yango alobi ndeko Eliezer boyambi yango po ki ndeko esilaka te aye kosala pesa moninga sourire PMS boyambi yango tango a invité distingué première dame boyambi yango tango omoni fondation Kadima na PMS esangani PMS na fondation Denis Nyakero esangani bomoniti so na yebite atangi na kimukolo afingami na moi na butu bato bami ko négocier bami ko changer ba langage. Qui croit que les a causera un jour porte-parole à Augustin Kabouya? Qui croit qu'un jour Augustin Kabouya a causera informateur? Mokonzambo a eu ko désigner informateur. Mbangu pema. Peu félicitations à mon amboka tout ça longa. Na sortie médiatique oyo awuti ko tali sabato Augustin Kabouya azanani. Place oyo azo mérité to azo mérité te. Bolanda kiti. Nga biga la félicitations à Augustin Kabouya. Mwana bouté. Honorable. Les députés mieux élus na Mwamba. Professeur Kassesi. Oyebaki ndo ponaki ndeko Eliezer. Mwana kolo lopango. Azala assistant na yo. Yo moko tala musala na Belgique. Siko député à boy, sondage ebimaka te. Député à boy, ba partager lien te. Mais ba député ba bimisa ba sondage na Kinshasa. Ndo monaki mokonzi ya mboka azosola na population na peuple na ye. Ozomona bato bazoya kokumisa ba ministre na sortie médiatique ya mokonzi ya mboka. Ne fasi ke professeur ni na tangisa ndenge wana. Oya kosala ki jalelo. Mawa biso tokotangisa bino. Siko bato babenginga par-ci par-là. Ezala kulutu nanga moko awuti kobenga partir à France. Oh, esengelo répondre Claude Marshall. Esengelo sala boy. Ngai nezana ba respect ebele na Claude Marshall. Aza papa. Là musu na kobota nga aza koko epa na ye. Même lelo eza soni. Ya komona Claude Marshall. Koya na télévision. Na respect na tangi kombo na ye po ya tangi kombo ya kulutu. Kombo ya mator na ngai. Koya ko répondre Eliezer Tambwe, mwana kolo lopango. Pe na retenir deux choses. À reconnaître grandeur ya Eliezer, to leadership ya Eliezer. Pe alobi, nazo respecter po na moni ndenga azo mata. Zanga ite, ye moko alobi. Po vidéo Amos Lubaki, vidéo ezali. Claude Marshall alobi ki Eliezer nazo ndimaye kanen. Po na moni ndenge aye na ndenge azo mata. Peut perdre tout fait, tout flamme. Maman Olive na Lubumbashi, Claude Marshall. Eliezer, simple journaliste. Engagé dans RTN7, engagé dans PPRD, mais à tout na Maman Olive mituna devant Sylvie Bongo, devant Nekozulu. Tozana problème de komoko alobi to komi na suka. Na ebite, yenga na lingina loba onga na ebi. Tozana 2015. 2016, balobi, il faut alternance. Fait un mandat à Joseph Kabila et Soukiwan, selon la Constitution. Ah, tozana cité. Oh, ya lobby. Oh, ya lobby. Oh, ya lobby. Oh, ba communicateur à majorité, opposition à lobby, ainsi de suite. Balobi, yemmo quoi lobby te. Les lotos en face, ya molonga nina ye. Oh, ya lobby ki ngam tunazalaka zalaka na ye. Chef de l'État, a co-respecter Constitution toté. A ko se représenter to a ko se représenter te to ki nungu ke azali ko préparer yo ya solo to ya lokuta. Merci. Oyo émission eluka makambo na 2016 wana yo outi potongulu oye Kinshasa ni nomination
ni fonction, même na PPRD, na yebi même pas droit de réponse au yo ke ko sala. Au sala on a qualité nini. Mais Eliezer, maman Olive Andima Moussala Naï. Là, Kabila, président de la République. Là, nous avons beaucoup de respect avec Joseph Kabila. Il y reste président en vie. Il y reste sénateur à vie. Pour y moko abaki sa constitution, mami beko yako protéger ye. Mais lelo, anyanya wanyanya. Biso nous respecter ye. Mais lelo ake matanga ya président Songolo. Mais matanga ya papa na ye. Oye kekweza awa. Na place d'évoluer. Ake ndakata. Wana ou expliquer bisote. Yo za PPRD ya makila. Mais Kabila kena Barnabe kika kuna na matanga. Atiki yo. To kamwendo obimi. Otaki komo Eliezer. Mais là on a retenu au lobby quand même que non. Du progrès ya PPRD et Koki Kobim. Du progrès ya PPRD. Lelo on reconnaît que na du progrès et ça na batomito et salaka. Parce que on compare combat du progrès na PPRD, ça que on reconnaît que force du progrès. Oh bofinga ba voyou ba melibangi mais quand même na munoko na yo. On compare du progrès, il y a eu de pes, oh bundela mboka, oh boboma, oh bokanga na ba ane. Oh atamu kolomoko te oloba. Tu sais que du vivant, botiens na résidence surveillée. Et puis qui se réserve à l'obate, à l'oba. Mais les lots obimi na média parce qu'il y a Eliezer à lobby. Ya tangi kombota. Malobi ke connaît inanga. Aza accompagné na bato mususu ya PPRD. Ouda pototi. Mais zonga na poto kene kote abiso Kabila. Kene kote abato ke Kabila aza président sortant, moto appelle ça alternance, moto asali boy. Bozala ki na pouvoir. Mais bozala ki na peuple te. To poussa babi bembe na pousse na mboko yo. Claude Marshall, oyi ko expliquer biso liwa ya Kapangal. O aza mwana militaire. Kapangal akufa ndenge ni ozongi ka na plateau wana. O expliquer biso liwa ya Kapangal. Oyi ko expliquer biso pourquoi oya matanga ye tient sécurité. En dehors la politique. Tout ça bantu. Oza kasaye. Mais yo na munoko na yo olobi ke ata bolambi lo pele ya mami wata tokoyate. Ata bolambi ngubu tokoyate. C'est la même chose avec Kabila, non? Kabila a dirigé pendant 18 ans. Et ça n'a pas de 40. Président Félix Azaki, député élu, Yamoujimaï, les députés mieux élus. Mais bon, siège, mais il y a été. Tant que nous pas coller ma fouta, vous utilisez que tu kasaya cracher chez Tien, c'est que dina mona na yé mama chika, ou atika biso. Président Félix a loba na bino na micro ya mona mboki Eliezer que mbongo na ngai bako zwango ba renouveler ata hôpital ya Mujimai. Wana loba ngote ou expliquer biso te. Comment azaki député, comment siéger te, ça aussi ba valeur. Mais bolobi bokoloba te, mais pourquoi bozo loba? Ngai nabi ke makamba pouvoir o etalinga te, basala malamu, basala mabe, ngai na koloba te. Maintenant on komi satiner la pouvoir. Babora papier, oyebi motaba ki papier. Ba comme na bika rouge, oyebi mota komi na bika rouge. Ça dit oza na kati ya makambo. Parce que mota ofuta o azate, mota pesa o transport azate, mais yo ozo lobara nao. Tiens, to yebi ba jena bino. Oma kana poko benga ka mukulupa. O ngai na okiko loba. Na âge, oza mukolo Eliezer. Na makambo ebele osala Eliezer asala yango te. Mais Eliezer o témoigner yo moko ndenge omona ye ndenge azo évoluer. Le aza président ya parti politique.
Oh, le parti na ye. Et bimisi 6 députés nationaux. To 7, to 8, to 10, to 11. Et ça a chiffre. Et bimisi 8 députés provinciaux. En même temps, na ba communaux. C'est-à-dire le lingue au respect de Joseph Kabila. Ndana sengi na o Claude Machal. Au respecté Eliezer. Na eba ata mukolo moko te. O rio kende. Na Union Européenne. Au telemi. Au charge ya Congo. Na ebi ata mukolo moko te. Au kena ni Union Européenne. Au sala campagne. Ya président de la République ya Congo. Pe président wa bimi. Pe bazongi sio lisusu. Pe président wa na ye. Na fingi yote. Mais nazo bana ok. Le lenge ozo respecter kinga kati. Ndato okipe ko zoyo. Toke no na ferme na biso na mausolée ya Tshisekedi. Ofandi. Omelipe masanga ndenge omelaka kuna. Oliepe ngulu. To olie taba. Et les gens ont petit mais c'est n'a pas expliqué qu'à partir à l'élo. Quand même au commune à Moussala, il y a un plateau pour expliquer Eliezer. Qu'on le bel Eliezer. On m'a dit qu'on mis au Kiti Makasi. C'est-à-dire Eliezer appelle sur Moussala. Pour te voir un plateau, qu'on le bel PPRD, qu'on le bel Kabila, on appelle ça au même temps, ambassadeur et Itaga appelle ça au normal. Mais quand même, aux Moutuka, aux moto, aux vélo, ok, pendant na plateau, au yek uniquement kolobé la batu Eliezer. Les airs à grand. Bis c'est un fleuve. Mais pour Zondobo, au Kangamboto, to Payanga, to Ngolo. Il faut ça la mobile. Mais bon, battre makit. Mais les airs à l'obisibino. Si vous avez mis Bali. Et c'est que vous place pour Zalaki, na ba puits, na ba cave. Mais Eliezer, un politicien pendant à solo. Un vrai politicien, a toujours une actualité. Un vrai politicien. Pas moto à Miyebi, à Tchaka Makele l'État. Azalaka na agitation. Eliezer a sali 5 ans comme député national. Yemoko na vola. Ni garde-corps, ni policier. Pas aucune élection, et les Arabes mis député national, député mieux élu, attaque, élu, devait Seigneur proclamer provisoirement, à quelle assemblée provinciale, bazo réclamé à la Mokonzi, y a assemblée, à la présidente de l'assemblée provinciale. Les lots, bazo réclamé même na bureau y a assemblée nationale. À quel na diaspora bazo réclamé atika la kuna. Parce que yo Claude Machal, bazo réclamé wapi. Et c'est pour expliquer biso besoin pouvoir. Boya ba botte à plastique yao. Bon mela ba congolais nini. Boya biso ba roi ba ruru. Pe Eliezer ata mukolo moko te akotia mwasi diabo. Bateka lupangu. To ba kongo ya mwasi cercueil. To ebembe ya mwasi na etula na morgue. Mais oui. Les gens ont mutu ba valeur. Tango d'abord a tongi na village natal na ye. Nde ala celebino opération tongi pa na bino. To tambo na ba campagne na kasa yao. C'est là où tout le monde même ata ba village ya ba tebele. Là, j'encourage Zakari Bababaswe. Azongi et pas naye nandemba. Alali nandaku naye. Pe aza élu nan mabele naye. Azaraki élu na Kishasa. Bongo yo. Un certain âge. So moni mande fe komi pembe. Suki komi pembe. Et songeli pe motema naye e petoma. Ke bozaraki batu bosali batu ba mabebele. On a vu des puits ici à Gombe, non? Na général Nabino. Ba puits mi kou à bateau. Ba kakas à mi tue à bateau. Mais bozara qui na pouvoir. Bozara qui na nyoso.
botikala koboma ba Congolais nyoso tout. Rosimu Kienda Lobanine, le peuple gagne toujours. N'est-ce pas qui vient? Na sepeli kapo Eliezer a pesi au boulot. Pona kinga kati bakangi bakiti. Ah, pe matangi eza susu te, ketoze la maman Olive aya te. Maman Olive a maman boboto, maman ba respecta kaye makasi. Oh, même ngai na respecta kaye bele. Pona ki osene ba action sociale, maman wana atindika bato ebele bakaba. Na constitution, loi moko te ba koma pona distinguer première dame. Poto vota kaye te. Ya bénéficiera toujours grâce à mobali na ye. Mais ah matanga eza lisusu te vie. Que to la maman Olive aya na matanga, akoya na enveloppe te. Aye komi mwana mobali. Obotama mobali, okufa mobali. Zwa kitunga, katisa fleuve, kende ko buka malala. Aye za makambo ya lamuka na tongo, kende ko sala kopa. Zala kopera. Gi malela te. Moni ndeko Eliezer. Asa gi malela te. Asali parti politique. Parti une année, 3 mois. Mais asa déjà na ba député. Asa déjà na ba élu. Oh, PPRD, c'est la miracle ya boyete. Histoire PPRD na yebi yango te. Mais histoire ya parti Eliezer. Leki na yo. Oyebi yango. Mais lelo Eliezer a pesio musala. Ça dit ok na chaîne au futimbongo to ataba yambi au fele mais au déplacé pour que ne koloba po Eliezer a lobby mais ça atali komba mututa atulika mutuna to ça droit ya koluka bino po bo diriger biso bo pesa alternance et sengeli bo zala wana bo mo ndenge bo mama yemo ezozonga bo on a très ezozonga. Bon moment pelisto boye na bakini marché mais le bon moni keno food market azawana Eliezer Tambwe alors de la food market parce que ça va valeur mais bino bon moment pelisto pour comme sa république ya ba libanais expliquer peu bisoti aux amona ki sasa ndenge babuki ba bâtiment mama yemu batongi mama yemu ya sika ndenge karma pa ayemba nzembo ya mama yemu lelo karama pa zongi ayembi nzembo ya sika. Merci. Naika na yebisa yeke e kareza musika Eliezer o ebaka ya vélo ya journaliste mais quand même azaki na monedito na vélo mais Bichilix abanda ko tengele de ba chemise atinde la kai. Pour te dire quand même Eliezer na vélo na monedito mais Bichilix na bandale ayebi Eliezer. Ende sengo na ngai. Eliezer o a vélo mais chemise ali puta wana amos okochela ngango. Eliezer na vélo muyanda. Malati quand même chemise ya Bichilix. Ndeko zo Joseph Kabila ne faut Eliezer. Asa président à parti politique. Parti au Simba Makilate. Parti au président détournaté. Parti au président violaté. Peu initiateur à parti 2 fois élu. Peu représentant à parti bango tout ba élu. Président élu double brassard. Premier vice-président Ogi Kalonji double brassard. Deuxième vice élu Dou Kulungu Nakasongolunda. Secrétaire général Minasema élu double brassard. Ce qu'on nous tue à boy. C'est de tout bateau qui est Claude Machal. Bandekoa, Totuna qui est Claude Machal. Et monsieur Sili.